balance pour qu'on trahir rien. Comme ça le lingue nae. Donc toko sangisa batu mibale te. Lokola oyo asalaki mabe oyo pa kosala mabe te. Eza na batu mosusu na vie na ye asala mabe te ti akufi. Na cause que c'est une grâce de Dieu et de deux et eza vote. Bandeko bavotaki et na qualité ya vote na bango bakanisaki bapesanga honneur wana nde bavotaki nga na mawa nzambe et puis merci, un grand merci na baye nyonso oyo bavotaki nga ndenge tobimaki meilleur acteur senior et en plus le travail acharné me méritait. Je viens de le signifier tout à l'heure. Dans le lobby awa nakananga naza artiste. Mère pe aza artiste. OK. Faut comprendre. Alinga yeba soki batu batalaka ba film na ye bien. Soki batu bayeba ke ye mutako ba film na ye. Ndi atuni bango. Nani mutako mi film oyo. Batu bazomsi eza yo. Donc à comprendre que batu tena batalaka ba film na nga. Ayebi ke nga mutu nakomaka. C'était ça. Ezaki te soki nini non rien. Merci bango nyonso merci. Merci à vous tous. Oh bolinga kibiso bo vota kibiso bo pesi biso honneur wana. Et merci. En fait, c'est lui-même, c'est elle-même Bellevie qui dirige. C'est elle-même Bellevie qui dirige, c'est elle-même Bellevie qui donne l'idée et la marche à suivre. Il y a des films, demandez à Batuyon Obaya, j'aime sa performance. Et les performances, je t'ai dit. Hein? Il faut imaginer que Moutabandi tournage même sous 10 heures par exemple. C'est 21h30, 22h. C'est là qu'on a mon côté parce que ça va c'est là qu'on a ici. Sur le lot qu'on a ici, Maté a commis stressé beaucoup imaginer que elle aime son travail. Moi j'aime à sa performance. Je vous dis, il y a beaucoup de dirigeants, il y a beaucoup de salarango, il y a beaucoup de kanisaka. Na l'écriture na Bellevie TV yemoko mutabanda kokoma banda ebandélité pour bato soki bakoma na début na film na début na bango nyozala kombo na bango ezalaki moka hotel et pe na sala bizarre kimbio na bitumba ya famille. Et je crois. Et ils appellent à tout ça, film na Bellevie. Mais la page, la polémique, na TikTok, partout dans les Katani, ma casse. Inspiration aux hommes comment, tant ma bengi yomba mo soit trophée na yo, au télémissi sale. Je suis un artiste. OK. Ouais. Je suis un artiste. Okay. L'artiste est censé créer à tout moment. Ouais. L'artiste est comme Dieu. Donc, c'est ça. Mais c'est ce que je sais. Nayebi que nyonso Bellevie moko mutayaka nango. Je comprends. Donc, en ce qui concerne Bellevie TV, makanisi nyonso, ma pensée nyonso utake pa na yebo. Mise en scène union c'est où t'as pas naïe beaucoup à diriger même oui tout le monde a la photo réalisateur la photo non la ligne ça a boyé la ligne qui ne boyé la ligne ça la boyé c'est ça, c'est comme ça qu'elle est. Donc ça la moutouté à ça la raison de l'unité à Zatok et j'ai pensé. Et là, on ça va te mikolo. Asumbididi. Parce que je suis le roi, il y a, dans la hiérarchie monarque, il y a un roi, il y a une reine, il y a un prince. La bengi prince, ils arrivent dans Dangala, dans le Tchèbe, dans le Bazurisi. Asumbididi. Fin na autant que quel bosso ada yo au balousier au nene mais une fois na mona yi kolela
Bataillus vraiment à regretter, hein, a dit ça ne peut pas être, ça ne peut pas venir de. Vous comprendre? À regretter, mais après à se ressaisir. Non, elle a un mental d'acier. Je te dis, ayebi koyamba likambo, à doser yango, à éradiquer yango momentanément pour ne pas souffrir, à continuer musala oya osala. Ezala bato ebele bakoka ye te. Hormis makambo efingamaka, bato bafinga, bato baloba, Belvi a eu beaucoup de chocs, hein. Des chocs, il y a baninga, oh, tozala na bango tosalaka musala. Beaucoup de chocs. Oh, bah, c'est vrai. Beaucoup d'ingratitude. On doit être soutenu. Okay. Et il faut batouba batambola nabiso. Okay. Mais malheureusement, les artistes namboka nabiso baza et baza lokola batumoko babwaka bango na triste sort na bango moko. Parce que jusqu'à preuve du contraire, bandeko baza libanda to bandeko baza na kati, bazomona musala tozo sala, nani bakurona biso atambala moko te. Batu baza na kati, batu baza libanda bazobetela biso maboko, na tozo zuwa eloko malonga te. En fait, nous faisons un travail très noble. Oyo tozo vendre culture ya mboka na biso de par. C'est ma mère, il est là. Il y a problème est dit. Maman, c'est ma mère. Il doit moins changer. Exact. Et on a déjà beaucoup de karaté. Rémi, c'est ma mère. C'est ma mère, il est là. Il y a problème est dit. Maman, c'est ma mère. Il doit moins changer. Exact. Et on a déjà beaucoup de karaté. Rémi, c'est ma mère. C'est ma mère, il est là. Il y a problème est dit. Maman, c'est ma mère. Il doit moins changer. Exact. Mutakana na ye, fia wana, fia tsoko, fia bapibia mutakana na ye, fia zo melisa telefone libele, fia azwi sima baloli, likola mbongo ya business class. Koto yokanga. La préférence à libumu nene. Mais libumu o munene, ko bato ba respectaka. La parce que na mutaka la populaire. Est-ce que yo pena ndongo za un monopole koloba na bato na kilelo oyo? Tala fils sa valeur oyo. Fils sa valeur. Fin njoto nyonso tu bato bamoni. To ebi déjà. Tala na choqué yo Yo éviter ngate, ozobanga ngate. Yo banga ngate. La préférée ba fia mabumi nene bozala ka ne bozala kana linga bino ka bongo. Fio za sali boum. Fio za libumu plat. Libumu tablette. Mais njoto esambo na ba téléphone na ba nyonso. Yo za fio koloba na ba. Yo so na mona na mutu kolekani na zwi mama téléphone na fongoli na mitali yomba monga bio. Yeyo. Ya to ko shokane kitoko na choqué yo. Aw bandi. Ozaka so utina ba problème mo boy oye obite na boaka na ningisa zayi. Mais obosa ki na minute oyo za film mo ko ningisa zayi ti. Fibo lumbu nyonso pe za pena ka boy. Fi sans valeur. Fi za na valeur te. Wana fi atoko. Personnalité eza manzaka te. Eza te kenza manzaka milai na za pembe na ata kitoko ya mwana te personnalité. Il faut être toi. Il faut vous aller yo. Là on avait dans live Michou ba na Michou te. Michou, les bon fin na wana ka pa page soir et chan. Non. Ça la vie na yo passe à autre chose. Naomi Lokwa. Mwana
wana soka zalaki na mentalité makima SB Naomi Lokwa moi fille moi nana moko kuna bazaka na 22 ans 23 ans moi na soka na mentalité makima SB aza pe vraiment alende la ba na lenda ba la pikla toza akokutanga naza te obimisa sila mabwana zake obimisa sila atobeta masolo en général ne bata SBT Naomi asa constante parce que ceux qui azaki faible mais Naomi qui m'a SB au niveau bata Michou c'est là Naomi mais elle est restée calme. Non, Michou n'est pas sûr d'elle. Moutou est sûr d'elle, il faut manigancer contre Baningate. Si tu commences à manigancer en privé contre Baninga, tu n'es pas sûr d'elle, tu as peur. Il y a Baninga wana. Olingi yo mana image à la sainte, bamba diable, po yo o vanda. Congolais a eu ça la mélange ya makambo. Moutou a sûr d'elle, il a besoin de manigancer. Mais dans la vie, il y a des bimaka. So il y a des bimi. Jean Makolo. Passer à autre chose. Passe à autre chose. Bandou bébé, maman, comment on a. Ma maman, il t'a calé et où mais la ca. Na réseau pour. Yaya. Et bon, ma cop. Na matisse na moutou. Kangu. Tout y a mon gesho. Oui, bien, mon gesho. Gesho a bala makango a bimate. Donc, mon pe gesho 100% biso. Y a mon gesho. To basi a moi yo. Oloba na ma. Emi quelqu'un moi gesho ko yele ke la ratine. Gesho a bala makango a bimate na zela makango ti vende. Nazela makangu ti 21 je tire makangu abimate. Mais encore, c'est encore froid. Attends. Laisse ça. Laisse ça. Je vais venir dans le plan. Parce que c'est froid. Gesho, mongo moi yokisa ekolo soni. Basta ninga kiti pa munoko. Pose ma colombo na bumba de quoi kesho na loboya ya bota pe kesho na sonye wa ba bo yi bolanga la penza ya mobali ndenge shoti bolanga la ce qu'on a évité kesho ba ngulu ça ba mama ba femme mariée pour na zela makangwa bimali ba poto ba betaka ata kesho convaincre ba on a cha pression na cha ka cha mouvement makangwa bimali kesho ndo makangwa bimate et puis ça kanda moko jour dans na YouTube na vida ke biba ke show et quand ça mata moi 300 donc kabula mata na 4 parties live gesho na como bela na Facebook gesho wapi ma kaudo on a eu moi mobali bongo kitoko bongo mwindo barake makolo bul nyoso makape ya mongo o bana yoka ke na chaque cas exception ezalaka te biso na ekolo na biso gesho ezalaka na ekolo ezalaka te na ekolo mama biso abotaka mobali mpona mwasi moko te gesho oyo osala wana bate bon va payer la table on va dire que na moi si na to boba
Attends. C'est brûlé? Non, c'est pas brûlé. Allez, va brosser tes dents. Hey oh! Oui. Va brosser les dents. Alors, je peux pas brosser les dents sous ma salle de bain, c'est trop sale. Toi, tu sont tu sais, nous avons la poussière, moi, que ça sale. Donc, yo, il y a yo, ben, c'est même, nous avons tout ça, nous avons dans ma salle de bain, alors. Ok, attends, je dois prendre le lapin pour sa dent. Quel lapin brosse à dents? Ça, Ça, tu as mis ça où? je ne peux pas. Je peux pas. Quand tu touches les histoires et puis, tu sais pas où tu as mis ça. Attends, je te prends. Où est ça ici? Ici, Les cheveux. c'est ici. Gesho makambo asala we mutu asala edemanda gesho ingangi makambo abima te tingana na kosamba matière ya bata théâtre te tolobi ka vite fe na leki pas beaucoup de yo na poto pa bato tovanda te Stéphano mai yango nofola wepi bata poto balinga mai boye te oh comme ça, comme ça. Brosse les dents. Brosse les dents. Hey. Miss Kalunga, kuna otubala. Exaucer Miss Kalunga. Uni geti. Ouh, geti. Ebi, de la linga geti. Namona ke toi de personnes innocentes. Azara. Miss Mai Mai. Geti. Ou na tia na Facebook kuna. A poster sur le pour moi makambona façon elle parle. Comme ba moi no akenda classe. Azamutu. Encore ça peine ma camp. Azamutu, on est comme parti à mon moto. Mais sa façon il y a se tenir devant les gens. Eh, mais moi Ndumba zaka toujours na position là. Biso ko nzamba kinela biso a tutambola ya moto. Mais au moins Ndumba mabele pied atie chiffon rara. Biso mo makolo na moto ka so. Mais Ndumba atie chiffon pour dire chiffon hein. Tani tu la soutien oh. Ah non c'est ça. Mais moi Ndumba tambola ka. Ndumba tambola. Boneli nini etamboli nini omwa mutu ayaka na etamboli mosusu tozomona si mutu a changé les biso etamboli bien je vais voir tu vas laver le visage prends de l'eau dans tes mains tu laves comme ça le visage Ok. oba même mutu oyo ayaka etamboleli yo te Bomi muta batama na sima français qui muta publié muzobani même yo muto comme a yo kona na c'est pas bien bien pour ce ko balo bala vierge ce qui on a le balité dans le dande bali ko le ka déjà des bali là au pluriel et là bien là n'est pas koko basale là dessus donc mes CV na yo tant que aux yeux de tout le monde que je préfère mais parce que même Evan de Liamondo, jamais baraté, jamais comme on a une dame noble na manzaka. Ndela linga
yaki surtout nakanga foulard na ye aza na ekangeli mwa akanga foulard boye lokwa ya bamaser oui nalinga Geti nalinga Nikita éternel bota lobi lo moto sala na gi bana na bazu ba trophée o exam mérité nalinga Nikita Paulus ouais, c'est mon combat Paulus mon combat Paulus Paulus na moi que le roi Davina Paulus novelas wana combat na Paulus so na bien moni bana belle vie ozanga swata mo tie bona tie Miriam keni wana aza professeur ye tokote kina makambo te awa assistant aza professeur kuna chef aza mutakala caleçon bikini ya bango pete bikini caleçon ya bango pete azalaka lofunda pambe caleçon pete awa assistante aza professeur na vie okoza pe yo moko suki quelque part mais luka batu oyo bana niveau moko bomoni belle vie ok po banga keni tia ya assistant dans un professeur pour un moko na ba réunion siko ya tête à tête o tielo ki bof mais belle attendez que koto ngana suki Kenya koki ko avancer assistant professeur preuve ane bota la Sylvie bota maboke Sylvie Ochoko secrétaire bota l'écriture à Sylvie hein bota la Sylvie na Sylvie et Sekative au moins ba ke moi na zu formation pas ligne na formation awa assistant za professeur kuna chef aza bora Jimmy bora tozwi Linda la famille biso so photo ça la onga hein na ça la Linda onga na la chine biso bozwa bana baozwa ba contrat ya cuisine onga etiaka goût kitoko na biloko mwasi la cuisine eza contrat te oyo tozongisa mai ya perfusion pour la choko c'est différent bien bata famille libota bape na ngati nazala mayele moko toto longoli bablage nazalaka mayele mponga na tata botanga na mama botanga na baza mayele moko la famille tosalela onga en tout cas soko lambi wa saisonner biloko na onga okoka goût okolia ki pour demain akotelema na mwasa piro ndombasi te demain akotelema na mwasa kiesho te donc bato maboke baza penza mibali na baasha minene po batelemelisi biso baengambe ya basi ya kitoko balata ya kitoko batanga français makambo nyonso d'accord donc bato maboke baza mibali à respecter. Vous avez un colokilo, des mères et mon poids 4, ça t'a Brazzaville, attends laisser passer à Brazzaville. Merci Fanny. Poisondako ici Kalalaka. Merci les warriors. Dans le colokilo, il y a français. Avec la banque à Belleville, ça des mères. Vaut mieux, nazala le colokilo, que nazala le colopépele ya hot. Na préféré nazala le colokilo. Na préféré sur nazala mobilité. Que pour $1,500 mutualali nanga après mbongo ngo ezaka pour na sombela ngo maquillage
pour nasomela ngo champagne to po fona kabela bato bo mokile mona ngake na zwaka na préféré mobali o pesa nga 10 ya respect ke muto o pesa o matanga na business class o lobi mutaka na ngeko bina donc na préféré boda ke Jimmy Belao na préféré bobo o asala ka rola kisengi ke Jimmy Belao na préféré ambulance ke Jimmy Belao na ba rôle na bangwana na zui bango mais Jimmy boss afite ya bato business class mambu nyonso mais motaka na voice elando na sima donc biso nyonso na Congo 95% ba fite oza ba vierge te to bala ba vierge te po libala pe pesa meli mutu nyonso te. Donc, na oki ko changer mibali ata 10 ata 15 mais tant que ça na privé et ça na réseau te aux yeux de tout le monde te je protège ma vie privée que na bimana ba boss on a ko sambwa lobby je préfère tout n'a plus bananga donc awa chef awa assistante aza professeur Nangambo assistante à sa professeur, Nangambo chef à sa mutakala Jimmy, les diamants de Jimmy Belao. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir et de juger. Awa Onga Ba mama Oh mobali nangai kuna lisibili bweke oh mobali nanga zaka toujours olambi yango lokola mama te olambi yango lokola mama te eloko soki mama la ce n'est pas que mutu wana zape nzamba tena mutema na ye te abenga même chose amuyibi OK l'action koloba illicite dans beaucoup de castings Bellevue Mébé dans presque sur 10 films il y a Bellevue par an à chaque fois au moins soit on a exagéré 9 films. OK. Alors pourquoi pas ne pas dire merci à cette dame où il y a en moi le petit talent que Dieu a mis en moi. Hein? Mon dame wa talent au nzamba sali a che kati na ngai ya omo na ngwa lingia bimisanga makasi bande ko mususu bazali Dinana Azali, président Caleb Toukebana Azali, chaîne RDC comédien, moi Mingi, Toké, Cardozo. C'est presque dans tous les films de Cardozo que je suis. Ça veut donc chaîne plus 243. Donc, Bachaka Chakanga, na film na bango. Na baninga nyonso José